C'est une grande parcelle. Oyo Moussa Nzamba à Sombi pour Nzambé. Donc nous avons biso mabiziki a contribué à qui mon on a komaki tala Moussa le sali. Bando ke belé mboka bo contribuer à qui maman Fifi Luzolo. En tout cas Nzamba pas molabino. Voilà, tout ça on a itonga CFC et pas wapi to bando sangana. Maintenant on est libre. Yako sala prédication, on est libre. Yako sala nyon surtout on Nzamba rosenga parce que tant tous qui na salle les acquis un peu Tongo ebonango kotana na misabu moto nazomona te bilaka na yo nateli yo motema olobaki nakozala mokila te nakozala moto le big Congo promo de Faté bolandaka Congo promo pour ezolo ba vérité avec Congo promo it's not the same. C'est pas pareil. Rafidendo. Check. Igela coiffe ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Kanda, taba, ikote. Sensi. Nganda taba. Fenenene. Nganda taba. Chez Hugues la coiffe ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Hugues la coiffe Ikoté. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Hugues la coiffe
Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeicoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut nous changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, nindindi pour les hommes. Voilà, nous sommes ici sur Avenue Bonbon numéro 20. Dans le quartier 5, Nanjili et Paiwapi, Moussa Nzambé, le pasteur, l'évangéliste de la foi, Jean-Paul Mayata, a sommeli Nzambé le pango. La contribution au Bino Bandegoza Libanais Mboka, même au Bazan Ville Gichassa, contribution à Bisso, de Sali Lelo, le pango au Soumama. Et Tchami aussi, na comme église, Boye. De ce pays, c'est à féliciter. De Pessipena, Mokako soit, Naye, Jean-Paul Mayata, en tout cas, c'est rare que mon ambassade Nzambé, que Tchakombo, Yaïtonga, na livré. Yangon Osenga, Bissona Bino, tout découvrir ensemble, total, le pango nini oyo, Moussel Nzambé, a sombeli Nzambé. Yemoko, a canicité Kosoma le pango, mais a sombeli Nzambé. Togota, total, je crois que Bozota a déjà image. Il y a cela 2 mois déjà depuis Babandi Osama Moussala Moke Awa Nakati ya Itonga CFC. Togota déjà Nakati. Na bien nga Dominique qui est 100% Moussala vraiment dans Londres, le président de Ndombasi, Azota la biso, maman la biso Milinze Mamote ma tous peuple ambeto maman Likelema, na bande connu surtout Bajan Mouluma était sorti de Bissel, bande konanga lokola Emen Kasai, bande kolokola baza bande ko ba mo belé bande kolokola maman na biso bilifu muka fondation to sungba veven barfelin bande ko ebelé ba pang de mo amunuka akansel veva parfait tunga na tunga basungaki na contribution to ta na kati total comment église ezali et puis egesa la biso plaisir total église oyo papa asombeli tata na biso oyo alingaka biso mingi Nzambe lopango eza bakara na ville ya Kinshasa mingi batiaka mapango na kombo ya famille na bango ya bana na bango mais quand même c'est une grande parcelle oyo Moussa Nzambe asombi pour Nzambe donc ndeko na biso mabiziki aku a contribuer ki mbongo na ekomaki tala Moussa Sali bandeko ebele ya mboka bo contribuer qui maman Fifi Luzolo en tout cas Nzambe pa molabino voilà tout ça awa na Itonga CFC et pas wapi to bando sangana maintenant on est libre yako sala prédication on est libre yako sala nyo surtout on Nzamba kosenga parce que tant to qui na salle ezaki un peu bonjour fais ça code papa mais papa JB service ils offrent partout dans le monde to kuzo kende Canada États-Unis partout même à Londres base les Calaming JB service ils ont comme un service là bas on est voilà na benga mwana pour yebi kabiti Samia yebi que JB service et ça n'arrête mais pire besoin prendre que et comme na Paris awa na biso na Bretagne awa tozana ngona Nantes tozana ngona Pontivy tozana ngona Saint-Brieuc tozana ngona Loudéac tozana ngona Angers na Balema sikoyo afongoli mususu na Paris Bambo kebele boy JB service boza makambo bana poto bana mokili mobimba partout dans le monde après ça moko na JB service Sainte-Thérèse na Chili station Sainte-Thérèse na Sibanango en face de la police kuna bakangi batu awa yo kangi koli JB service ayuna Raf Ngindou félicitations pour la promotion ça la pour l'artiste que Dieu te bénisse
à connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Rafingindu nde naninga mabete Congo promo Rafingindu aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc mutanzalate en tout cas félicitations merci Sito Eumela Rafingindu le présentateur la force créative Congo promo Borotosa la force militaire na Congo promo et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo promo. Avec Rafingindu, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, balobi Rafingindu, Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babundana nango. Rafingindu, Congo promo. Moi pas si pour nous ça l'activité mususu en tout cas nzambe abakisela yo ebele et na oyezangi na libota na yo et puis na famille na église CFC. Merci le pasteur Jean-Paul Mayata, que Dieu vous bénisse. C'est parti Resikangi. Suivons une grande émission ensemble avec Rabbi Mavinga et aussi Junior Moewabu Balobi Bonzambe P Misala. Suivons si nous sommes en connexion avec toi Resikangi. C'est parti. Bandeko balandi ya émission na biso Bonzambe pe misala mbote na biso naza na esengo ko présenter biso émission o lelo kasi na koza ngai mokote naza elongo na bandeko na ngai na mpanzi koto loboko na ngai ya mwasi tozali na ndeko Yves Pan o ya Congo promo ndeko Yves Mbote Mbote ndeko Rabi, Mbote ndeko Junior, Mbote na bandeko nyo surtout botala ka émission Bonzambe pe misala. Donc on a opesa Mbote belo aussi na Rafingindu le boss américain otala depuis les États-Unis. Ba Mbote na bandeko nyo surtout bolingaka Yves Pan. On est là pour que to opesa bino kaka makamba bien kané to opesa ka chaque fois et bobi et musala auto salaka juste pour na ko informer, ko former aussi bandeko yango mo toza ensemble awa et donc une grande équipe pour que to opesa bino basango oyo to memeli bino mokolo lelo. Merci. Merci beaucoup Yves Pan na loboko mbali na zabongo na ndeko Junior Moyowabu Congo Suisse Mbote Junior Mbote Rabbi Mavinga Mbote Yves Pan Mbote aussi na invité na biso pasteur de la foi on a dévoilé déjà secret et aussi na ba internaute nyonso bolingaka Congo Suisse na vérité universelle ainsi qu'à mon papa na bengaki papa parce que oyebi kaka moto azobokola yo kwa azofuta donc il faut respecter maître John motema ya mama Micheline mama Misha. OK, merci beaucoup Junior Moyowabu. Ya solo se bomoni bilombe basangani nzoka ndeti na likambo ezali. Tina likambo ezali nini lelo tokoyambela biso Mosel na Nzambe pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi oyo azali bongo mokambi ya centre évangélique de la foi en Christ et puis président ya groupe théâtral Les Bons Samaritains azali bongo mopanzi na biso yende tokosoane lelo. Bonjour pasteur de la foi. Bonjour papa Rabbi Mavinga. Merci na papa na biso Yves Pan, merci na papa Junior Nzamalola Pambola bino. Bonjour. Ya solo tozali na esengo ya koyambela biso Mosel na Nzambe le pasteur Jean-Paul Mayata de la foi pambate mituna na bino ezali ebele kasi lokola bino nyonso mwengo tuna yango ezali te biso tozwi esika na bino totunela bino mituna yango ye akoyanola kasi tokosolani makambo nini tokosolana ye par rapport ya bilan oyo ya campagne évangélique oyo organisaka chaque année à cause de la femme baleleki ezali bongo na terrain ya Bouddha le 1er juillet bongo ezali 5e édition tokosolana epe o etali ba réalité ya l'église na biso lelo pe tosoli na eza musala na ye pambate tozali awa na émission Bonzambe pe misala kasi bomo mesano bwando zo biso boye tango mususu mbala moko na sanza bilombe mibali bakobanda kosangana pona kosela biso émission oyo Bonzambe pe misala pasteur de la femme bote lisusu mutuna na ngai yambo ezali oyo biso na no bilan ya campagne évangélique à cause de la foi 5e édition. Est-ce que c'est positif ou négatif? Bon, merci papa Rabbi. Je crois que Moussala Nzambe, je ne sais pas, mais papa na biso mikolo bayaya na Moussala Nzambe to baninga na baleki peut-être pour bakoya peut-être na moi sima na biso na éviter so ba contredire ngai. En fait quand il y a une activité où ils ont organisé une église moi je crois ils ont la plus na objectif moko surtout ba action auto activité évangélique ils ont na objectif moko ya ko gagner ba âme o etikali bandikapi ba telemi ba aveugle ba moni
ezala au Bible ezobenga matabis mutu azwi mbongo azwi succès azwi boye azwi mabota libala musala c'est bien bon mais eza matabis. Alors pour naloba récite ezalaki tote ezate po batu bazalaki belé mais ezalaki plus que ou parce que batu babongola imitema. C'est ça eloko ma récite. Si seulement qu'une seule personne a recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, directement activité et ils en a récité papa Rabbi. Donc naza fier lelo na komba Yesu Masia à Nazareth koloba que à cause de la fois 5e édition ils en a récite total parce que beaucoup de gens va changer vie na bango ba pesi bo moi na bango et pas une Christ na ba image ezaki na ndeko moko azoloba ah passer de la foi na nzela na onde na tika masanga azolela jeune garçon akila liboso na bana basi belé bazaki on a so molimo centre simbiete akoloba ngote. Alors tant cela qui appelle un Christ c'est alors on se retrouve qui liboso wana. Donc bref depuis to banda ba cause de la foi tilelo récite ça total parce que chaque fois ba amezo bongo la mitema et ponanga na loba vraiment récite ezaki total. Récite ezaki total et sika na kopesa micro na loboko ngo mbali epa ya Yves Pan pour motona. Voilà, merci Ndeko Rabi Mavinga. J'ai juste deux questions à tout na papa na biso. Papa de la foi, bando bota la biso ba étude comparative ni norosala par rapport à première édition, deuxième, troisième, quatrième aussi cinquième et comparaison ni norosala. Boké c'est ni na katiwana. Aussi deuxième question ezali par rapport à l'activité na yo à chaque fois bato bazo zalaka ebelé. Mais 5e édition oyo bato baleka qui est belé et activité bon na kati ya commune njili na salimate preuve ane que il y a eu des pasteurs oyo ba zako akize pasteur de la foi balobi osimbi kisi même bana ya njili kitasa mobimba Kongo mobimba mokili mobimba ba pasteur de la foi asimbi kisi okolobani na bandeko oyo bayebaki de la foi na zéro lelo okomi moto monene devant Nzambe et na ba foule au comment ça la lelo na ba activité na yo. Merci papa Yves. En fait na loba à cause de la foi tant Nzambe pesa nga vision ezali na 2013 pour s'accomplir na 2014 to banda première édition auto ça qui na pavillon 17 il y a fikini ngoza na pavillon 22 mais circonstance moi ça la qui wana ba pesa biso pavillon 17 et jusqu'à aujourd'hui to comme na 5e édition na loba que et le moment déjà que le début a été toujours difficile. Difficulté aux acquis na ebandeli. C'est vrai que tu sais quoi difficulté zali mais et cocanité parce que toujours moins expérience moi mouké. Oyebi que tant to pe sambon on a société brassicole oyo basuka ka na administration te. Il faut approcher pe ba technicien wana kozana bango ini et c'est alors que bayebi que pasteur ayebi que biso to sala musala je ne sais pas ba mikolo bazo comprendre de quoi je parle. Alors to sala ba campagne sous souci to komi na ba 3e édition je crois to koma mais société brassicole le comité batu baza déjà na bananzambe bazaona na esplanade d'Afikini wana 3e édition. Vous comprenez? Alors babilo kona nyonso ça la passe donc motei aye mais podium na nouté. Et comme ba frère église faut ba kende ba ke rozwa podium na makasi kuna ba kata musique place bande ko beta ba memango ti place ba bande ko monter pendant que peuple nzamba za jawana. Mais le lot to comprendre donc to moni que tozo kende moi maye le pe ezo bakisama. C'est vrai que difficulté cause en même cette année encore on a connu tant de difficultés de tout ça qui na ba construction achat parcelle tout et kuna activité et ça qui facilité. Mais quand même il y a une différence entre le début et là où nous sommes aujourd'hui. Pour la deuxième question, non papa Yves Noloba. Et ça l'a passe. Et ça l'a passe pourquoi? Parce que naza muta ondima. Ngai échec na ndima ngote so simbité makamna ina sana lobi que la gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui qui a permis que loko simbate. So na fourni before nyonso ezala ngai. Na moni tenite, j'essaie pour la deuxième fois, si possible 3e fois, si ça ne tient pas, du coup na lobby, l'Éternel Dieu soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est toi qui n'a pas permis à ce que na réussi les logos. Au moni ba tebele le lo papa bazo makambazo sala même basal na nzambe, ezo simbate parce qu'ils n'ont pas foi à ces dieux là ou à benga bango. Les enfants de Dieu n'ont pas foi à ces dieux là au bayamba comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit tout a été créé par Dieu. Tout à l'exception de rien. Je ne sais pas ce qui moi na mukonzi moko akoyo kufanzala. Na yebite.
Mais aujourd'hui, les chrétiens, à Nazareth, nous ne croyons pas que Dieu peut faire des choses au-delà de la circonstance tout autour de nous. Papa, je vous dis, la prière, mais comme il esika oyo olingi, mais ngana sala la prière wanate. Na lo banzambe sala ngangolu na komate, timu koyo ozonga. Parce que muto azo mata so komi likolo suko na ofa kita. Muto azo kene so sa komi a ozonga. Raison pour laquelle moi je dis à ces dieux-là, sunganga Yesu Masia à Nazareth na komana nous te. Raison pour laquelle ozomona confiance on a salié et yemo comme tinda bato bayaka pasteur de la foi na makasi nini. Allons la muto à l'étranger aye ressemble na Congo. Il y a une maman à Outa Israël. Congolaise moi Outa Israël ya papa Rabia yebi. Nzamba yebi si parti à Israël. Alors na tant nzamba yebi singa kende Congo, kende kutana pasteur de la foi, Mosel nanga kutana ye. Maman on outi Israël aye avant ayana akei na Galilée. Tala ba kombo soto yoka na Bible. Mais akei na Galilée, papa Yves abonde l'inzambe nzamba yebi si kita Congo. Et c'est alors Ayaki a recevé Christ comme Seigneur et Sauveur à Zoa baptême. Pasteur de la foi, on a kasini nazana on a convaincre mutema mutu. Soyi batu balobaki si moi je dirais nazolinga kuko babilo kwa ngote parce que maloba batu si ça qu'on dit moi je suis chrétien, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. L'œuvre on nazo ça c'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Nazo me sacrifier corps, âme, esprit avec tout ce que je peux avoir dans ma vie. Force nangezanine. Et ça n'a tika n'écoute nzambe na bangaye na obéir na bavoie na ye soit le na gauche na droite na droite likolo na se na le côté na ko créer parce que je suis qu'un simple instrument na te une église papa Yves na bisayo na lobi basala nzambe ba lokwa batio ya mai omoni régie des eaux a traitaka na client na ye ma traitana tu ya mai te a traitana client mais or tio ya mai me permettre entre régie des eaux et client. Mais Régis des autres traités dans côté. Et ceux qui tuent Tobo qui sali fuite, Régis des autres Oya à Obamba. Ceux qui continuent à fuite à Longo remplacer Moussous. Mais aucun jour tu as réclamé pas y a Régis des autres mais yon n'enyo qui pas ngate. Régis des hommes en charge à Tuana à biso que je fuite à Obamba. Alors nous sommes comme des tuyaux. Ceux qui Régis des autres tini maïté, na obimisa maïté. Peuple nzambaza le quoi client, yemo ko nzambaza le quoi usine, yeni mtaro produit. Papa Yves na obonde la bino na obonde la banza ba olanda biso to longola na mitu na biso eloko so esimbi eza satana pardon so esimbi eza satana soki esimbi te nzambe donc ce qui veut dire ezolo ba bongo par rapport ya ba plein parce que makambo yo ça la pour l'instant ngi tsa ça les mara susté mamba plein za la susté pasteur solo na bato bazo ça ba plein yango kala Bolobi ezalaka souté, ce qui veut dire ezalaka. Donc ce qui veut dire Bible les autres il y a rien de nouveau sous le soleil. Koya batu oyo tanga Marc chapitre 2, au mona Yesu Masia zoteya na kata temple batu baye, batu place ezate baké libanda. Mutu azaki frappé na paralysé ba matin likwa batol parce que action côté ezaki te. Fou les hommes ma passer de la foi, ezali kamwanza mena bana nayi. Ngana kenda évangélisation ko tuna nuteke na tellement église eto banda siko a apande toti na ML. Na bisa ban église on a to banda évangélisation te. Oh, on a fulwanisé le côté pour nous passer. Il faut comprendre que ça passé de la foi parce que dans la salle évangélisation. Donc bateau bayaka awa ezalaka raconte ya nzambe na bana na ye. Papa Rabi. Besoin exemple bana mike bazala awa. Moi na mukaye kilt azoloba maman na bango matia lobi na ye pas parce que soit kuta na yotel lelaka. Au convaincre mon amour na biscuit, au convaincre na lipa, au convaincre était dans le vide. C'est le Saint-Esprit celle qui peut toucher le cœur. Pour monter longa musika, bato ta kasangulu ba ka prière na njili. Donc en résumé na oloba Bible solo ba na mkona Apocalypse chapitre 22 verset 11 à 13. Alobi Jésus-Christ revient bientôt, il a avec lui sa rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres. Alobi celui qui est juste soit encore juste. Au pas injuste atika l'injuste. Donc, on soit tant à Kolobalobaté, ou à Pisatana, ou à Pinzame, parce que nous avons le Saint-Esprit qui peut nous donner la vérité. Et moi, je crois en Jésus-Christ Nazareth, comme mon Seigneur et Sauveur. Je m'abandonne entre ses pieds et c'est à lui de me diriger de la manière où il y a Lingui. Bref, c'est tout. D'accord, il y a un peu de micro et pas Junior Moyo et Pasteur la fois tu es campagne à Mounene. Maintenant, je pense que tu yango na kosepelo ya no la sous les lots. Référence biblique tu es bande ko na campagne à Mounene ndengwana
Zaki Jean 3. Jean chapitre 3 verset 16. Chapitre 3 verset 16. Et référence moko biblique junior na banza batnyo so baye bien. Nena lobi boyena bango essayer na mutu na bango car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique ngas qu'on a baksa Jésus-Christ de Nazareth afin que quiconque croit en lui ne périsse point qu'il ait la vie éternelle. Et pourquoi choix il y a référence wana où ils a trop simple parce que comme la campagne évangélique ba lokela biso ba référence moko boye oyo ki ozo senti ki ticket biso nanu tito yoki lilo bato bi non o lokelo mo simple à partir quand même il y a thème kaka et béni déjà bato et puis beat il y a édition les alaka nini au salaka chaque année. En fait na citer rapidement papa Yves bon azonga papa Rabi objectif moko ya cause de la foi ezala ko gagner ba âme bato bako bika na bango mais mutako na peso exemple mutu moko azana na souci aza handicapé azana na souci moko no telema azoleka te baninga bazobina na ona bar so ina zwana makolo mena wa bina so ay à cause de la foi a telemi ambi Christ était ma telemi so ko no ke bina raison pour laquelle on le dit le près Yesu Masia comprendre ma bité bato yo bazolu kana bomo ya seko te balu kana guérison physique abisement allez voir les sacrificateurs et ça qui en 20 Christ était capable lui-même abikisa bango alo baka bobika boza la purifier na lèpre du coup bango baza la purifier mais alobi allez voir des sacrificateurs ayeba ki ke bato ba na intérêt personnel et tomba kena réciter ça kini neuf batika limo comme tazonga yelo ba merci atuni Christ a l'axis ko penser na alobi où sont-ils les neuf ne sont-ils pas guéris. Donc bo weleka ba intérêt ya makolo na bino reconnaissance ya ko zonga pana nga mo konsipi mo biki sezate. O comprendre na soloba. Donc papa objectif eza moko ya cause de la foi bato ba bongo la mitema ba yamba Christ papa Yves comme Seigneur et Sauveur. Papa rabiso na zo ina ngambu na yo yeba que révélation de terre na biso. Jean so akanga miso ngambo na makambo amona ete. Po Jacob apambolama esenga Isaac miso ezala okufa. Ali musuni ozo mona te ma osantika gu. Donc guka ya pamba ezoko estinda ya pambola. Asimbi bia lobite mungongo na oyoka ya Jacob. Mungongo na oyoka ya Jacob mais nzoto na osima na mona Esau. Nzoto Esau mais mungongo ya Jacob. Mais lokwa saliaki esenga leka pambola. Vous voyez que là l'intérieur il y a ce qu'on appelle la révélation. Il y a un Nzambe tanga tini Moïse pendant 40 jours 40 nuits na tabena na likola ngomba Sinaï alobi na Moïse au sein de tabernacle est divisé en 3 parties les parvis liés saint na lieu très saint mais eloko sepeli singa na lieu saint alobi na au table la proposition et likolo nango au chandelier or table la proposition on est na 6 pains ils ont signifié la parole parce que Yesu Masia alobi ngai nazali lipa na bomoy quelque part alobi je suis la parole ou elataki nazali loba ou elataki nzoto mais chandelier ils ont signifié ni la lumière. C'est le Saint-Esprit qui éclaire la parole. Raison pour laquelle la Bible dit la révélation de la parole nous éclaire. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce que Christ lui-même, c'est qui est la parole. A-t-il chandelier pour eux éclairer? Il y a un comme Bible lobby, Bible lobby. La révélation de la parole nous éclaire. Les Écritures disent, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Donc, toko prêcher par révélation. Mais il y a un mongo papa Rabbi. Na ebité ba architecte baza awawa soki fondation ndako ba changer angu muta tongi pena ndako 5 niveau albité na sepeli ba changer décor te ba changer fondation c'est faut ba bukanda vous comprenez sikoyo biso nyonso mutu nyonso azolanda biso na mission na bino papa mutu nyonso ataza pasteur ana 50 ans de ministère ana 100 ans de ministère lokoba papa na biso ba edina bala papa na biso kelani papa na biso dokuta Miguel yese que je salue mon père spirituel ba koloba na ngate ke ba koma bana basali na nzambe di kuba uti koloba kitilo kwa Yesu Masia ba bandaki na on a recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça Jean chapitre 3 verset 16. C'est le fondement, la fondation. C'est là où tout serviteur de tout enfant de Dieu a passé. Donc tout enfant de Dieu passé par là. Il n'y a personne à comment Moussa Nzambe pour papa n'a pas pasteur, on peut pasteur. Ce qu'on a vrai serviteur, ce qui veut dire au passage quand on recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Raison pour laquelle la ligne tous on s'appelle Église, verset le plus négligé, mais comme il s'habille sur bateau voilé, tous on s'appelle Gitalata. Total asima, tout bon là monter un peu trop abondé. Révélation c'est bien, mais tous on s'est abattu que Dieu a aimé le monde, c'est alors qu'il a donné son Fils unique. Voilà. C'est bon, Junior Moyobo, Ago Kanisa, Wana Zobanzane, que mitune Mawana, Junior Moyobo. Merci beaucoup. Na Rabbi Mavinga, na Ivipa, na ba question na bino.
Merci aussi à Pasteur de la Foi par rapport à ma réponse. Pasteur, 5e édition et à cause de la foi, je crois que dans l'édition, moi personnellement, j'ai grâce à participer à 3 éditions. Première édition est à Fikine, Nazala, et l'édition Moussoussou antérieure au le Kadeo et Landani, Nazala qui première édition à l'époque, Nazala na journal moi Lingala na banda au travail, na leki Sarangopé, malgré nazoa coupage na ngote. Merci. L'édition oyo antérieure outi ko le capé na l'édition donc na banda à cause de la foi kala. Pasteur ba musicien balobakelo moko les musiciens moko ya munene auta otika biso alobake lorsque je suis sur la scène je sens comme si je suis en train de planer et moi aussi tant na mona yo na monako sur scène est là où tu prêches na ngi na yeba na cause de la foi lorsque tu es sur ton podium aux prêcher tu te sens comment de 2 Moussa Nzambe nyonso lorsque le Christ t'appelle appelle ça un message mot clé ngaza mona la borne na yebi que la borne message clé na biso eza la repentance je crois vers nous pas kufara na message à repentance na monoko tozana obana KDC to yebi et puis message na yo clé et yebani que c'est la foi mais subitement tu nous as parlé na Jean 3,16 to yebi biso nyonso na kati wana Bible les a mentionné, le Christ a mentionné, c'est lui qui croit. Donc la foi est dans l'intérieur. Mais lorsque tu montes directement sur ton podium, au lieu où banda prédication, on sent directement que la puissance du Saint-Esprit est obima. Si on vandi yomoko au monde que même prédication, oyo prépare ko pesa ba na Nzambe au te a vraiment te. Du début jusqu'à la fin, ngaso na eba édition na yo, na mona que tu es venu avec un message. Mais message wana comme tel au vandi sabango vraiment la message est raté tellement que tu montes directement avec une forte puissance mbalamoko est déclenché. C'est pour ça l'angina yeba secret à pasteur de la foi ezalakanini. La Bible dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Mais qu'est-ce qui fait que lorsque tu montes sur ton podium, le Saint-Esprit commence directement à agir? Est-ce que tu ne sais pas comment calmement d'abord au peuple de Dieu message au bango babanda kozela. De 1 question à liboso. De 2 bisonyo soto ebi que la RDC actuellement est polluée dans la prophétie. Et je crois que tout le monde a kawana à s'attendre qu'avant tout kabwana awa passer de la foi a opé sa message mobo epona mboka. Parce que toloba ke politique ata au lobby oki mango politique et s'en charger na yo to s'attendre que na suka nango pasteur de la foi ko pe sa prophétie morobo ya mboka mais pasteur de la foi n'a jamais donné ses prophéties et je me pose la question tout ce qui se passe au pays sur le plan spirituel sur le plan physique le Seigneur n'a nous révélé quelque chose de pour to yo kango peut-être na cause de la foi ba question na ngango merci pas Junior banana na suka au moins ce les lamba na onda ko kamu na onda olingi mais molimo santo aze lamba te po kamu na ko saka posa na ote isala makamto se inzamba sala ipeza na makambo o yemo wa sala la biso romazo lo bango le Saint-Esprit asenge la biso na basupi inexprimable lo lenge biso to ko senga te oyebi na tango kalezala ki soki roi aye na mboka lokwa ba Élysée pardon mon sel nzambe prophète aye roi akosala wa benga le président a préparé bampunda plein na biloko ba ke consulter l'homme de Dieu pour ba tunaye peut-être un message ko na paranza mais lelo est-ce que ça la masu na ba continuer so ba na monde que ba ke luka ba sala nzambe pour pesa bango message oyebi pourquoi papa mais parce que batu place nzamba zolo bate batu ba comment loba et ba konzi bazo réaliser que makomba yebi singa musala nzambe o lobi na a mususu kana nzambe moko na lobi b mususu lobi si mamo embrouiller mutu ya musali nanza ya mukonzi pasteur de la foi na katiote. Moi je me souviens avant Jacques Vernois Koufa mon coco spirituel naebi que président de la République je crois maman Olive la première dame a bengse basal nzambe nyonso biso tokenda to sala reportage. Je crois que tant Babengi Verno, il était aussi invité. Verno Loba qui n'a boina que de formuler Tour de Babel.
Et sur le lobby qui va consulter, Olive organise même prière à Bengsa Bassal Nanzambe. Je crois peut-être au désistaki. Vous comprenez que nous avons parlé de message. Kobenga batu Bassal Nanzambe baye pa mukonzi ezelo mususu na koze la message. Et ça des choses différentes. Parce que na kobenga mapano na ye na yo ki pe yo o proposer pengai peut-être to solo lipe. Mais oyo par exemple musali mukonza bengi yo atuni bino bozana message nzambe soki ezate loba message ezate mais ce qu'on a battu muso osali message on est koksamité est-ce que mukonzi wana kondimela nzambe bo osambela donc pour dire tout simplement soki nzamba lobité ndeka ndeko Moïse matuza zoba soki nzamba boyi na boyi hein soki nzamba ndimi ngape na ndimi donc so nzamba tindi te baloba te na côté na podium ma peuple nzambe te pona pesa un faux message osomona Congo, nous sommes des Congolais, nous prions pour le Congo. Mais si nous avons un message, nous avons pour Annie. Si nous avons un message, nous avons cité. Nous avons forcé pour Annie. Donc là, il faut que Moussa Lanzamba a un simple instrument que forcer na Moussa Lanzamba o Nzamba tindio o sali o tindio te tika. Wana na longwe côté wana. Pour na ba question na mususu na loba na te ya kana pression te parce que na sepe na te na pression mais elo mo batu babo sana te. Naza pasteur par fonction parce que na peut-être ba brebis ba toi Seigneur mais naza ka évangile ministère évangéliste ba pesa y bâton te évangéliste ba pesa y mâchoire il faut loba message particulier nza pesa nga c'est la foi mais foi ngo eza la fondée nani il faut ça fonder na la parole c'est qui c'est Jésus-Christ de Nazareth raison pour laquelle olobi nga naza na message à foi pas junior mais na ote abatu comme ba repentance ba bongo la mitema mais yango neza fondement tala ba architecte baza anazolo ba changer ba forme ndako mais fondement etika la fondement fondation etika la fondation donc fondation ta basala ngona forme ni ba bien ka fondation mais ndako na likolo ba ko pesa ba komonyo ba ko pesa to sali ndako na forme tel mais fondation et ko tika la appeler fondation et ko tika la fondation alors tout message on za mazo pesa na basali na ye et fandi 100 000 likolo ya kobongo la mutema ngo biso église ba bengango centre évangélique de la foi en Christ donc nazana message à foi et fongo et fandi 100 000 kati na Christ Jésus qui est le maître de toutes choses siko ozana message à repentance ngo oisa ba kende wapi ozana message à foi oisa ngo fongo ba tchango pa ya nani Bible lui et on regarde si Jésus-Christ de Nazareth le chef et le consommateur de la foi donc bref na te yaka apôtre Paul obi évangile autozui ezaka en parole te mais c'est en puissance aussi il faut expérimenter la puissance du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit existe et il est là voilà papa junior na s'entendait de côté na suka ngolobi na okufa ya on a lobaki des choses na mbalo na lobi les œuvres de Jésus-Christ sur la croix t'imposent à des choses. Dans le siècle présent, au monde boula mwanza, puis dans le siècle à venir kota la vie éternelle. Et on a zongi na question cause la papa Yves. Na loba nanza mbeboe. Bande oba sambela tapo na ngabongo. Sonza mamona komi pene pene ya kupengwa. Pene pene ya kusede. Na senga nanza meswa ko sala nga grâce. Na bandiko nyoko mana musala na ye. Tolala balibanda na bangomba, mambo ebele be na kena otera ba plateau ba teke na kutana na ba film ndenge na ndenge. Na ndima ba sacrifice. Groupe Le Bon Samaritain sans producteur, sans sponsor. Tout ça maintenant à 17 ans. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait sortir l'argent. Gloire à Dieu parce que l'église CFC, l'église évangélique, nous avons Kambango. Tout le monde sait l'effort, tout le monde somme chaque semaine pour le tournage et aider les acteurs dans le transport. Et on a vu ça, mais nous sommes dans ça. Bangomba, nous sommes dans kokolo, cassette imatique. Pour nous retirer l'antenne, nous avons changer le programme de vacances. Mais objectif mon aller na TVT pour na sengambo mais pour na aller na TV na te abatu Jésus-Christ Nazareth misala nyonso na sonza mamuna ina pengwa na lina CD na senga kaye nzamba zo molimo na ponzo te kufa mais bon mo inange bika mukolo moko po tout ce que nous voici c'est des hommes et oleka mais c'est le royaume des cieux des importants pour nabiso voilà merci et on notre regard en Jésus-Christ Nazareth qui est le chef et le consommateur de la foi na linto le belasiko opération Expédie achat parcelle pour Dieu. Lelo oyambi biso na espace qui toko to mona awa avenue Bombo numéro 20 na quartier 5 na Njili et yebisa biso. Osombi lopango to ozo konye kozala locataire aussi longtemps opération achat parcelle pour Dieu ici et bandaki. En fait merci papa le pasteur de la fois sombi lopango te ezane to sombi lopango donc c'est-à-dire
bana nzambe na biso basali na nzambe nde toyoka na sala achat parcelle pour Dieu autobe HPD et nzamba sali grâce que tozu le pain. Donc voilà, donc église n'aime te sombi le pain. Donc dans l'église CFCT église corps de Christ, c'est parce que na bana msusu assemble la peine avec l'église msusu mais nzamba cha conviction na mitema partout baza bacha même un franc congolais na bango ndiango to sombi le pain. Donc ça le pain a passé de la foi et ça le pain wa nzambe au bana nzambe to sombeli nzambe le pain. Pasteur de la foi, pasteur Jean-Paul Mayata, nous avons encore une opération et le qui n'est nini na bana nzambe au ba contribuer qui. Et na komona le pango tomoni eza moi moké par rapport ya bana nzambe au ba rayaka ko répondre na ba culte. Na ebité idée za ya ko bakisa bangambo mosusu mapango to osuki kaka awa il faut ko matisa na ebité idée za susu nini pona bana nzambe au ba koya ko leka na etonga surtout mingi na bakiti parce que tout le monde a battu vanda libanda mukolo musu accident que ça les mawa likama et raison la pasteur de la foi ozoka na nini pona oyo tikali comme projet ce qui opération yango annonça ki yango ebandaki mais clôture à l'obité. Ça c'est vrai papa Rabi papa Yves c'est vrai que bon nzamba permettre les camés combattre pour baza peuple na ngate na sirape protection na bangote yemo kolona baonda batela bango. En fait opération achat parcelle nzamba pesa vision to baina M de Paris ne bandeli. Ndé naza très reconnaissant encore na papa et papati na maman Joséphine si fona que trop le nazomona papa Masamba o azopesa biso batoli na musana nzambe papa Masamba maman Pasi ba bazan en Allemagne tandis que bakolo ML de Paris papa na biso et papati na maman Joséphine bazan en France. Alors tant au bandi ML de Paris après que ketan nzamba ebisa ngalobi nanga comité église ebi makambu oyo mamna zoloba nzamba babi lokola ba ko église ote ba ko aussi mamutema mukolossal de la manière que allons l'église après église ote telengana nzamba ebisa ngai to bana opération achat parcelle et leki na bandai na noté il y a une sœur auto ya calamité a on a chanté a on a na mona na biso yo mtu nzamba pesa ka message ali boso pour na achat parcelle o mona na te babite papa na yaka na so prière sina kenda sœur on a semblé na biso aya ka prière na biso mercredi ya Codef alobi na ngaboy ay papa nzamba ebisi ngai obanda opération achat parcelle abi papa okobana tana 1000 francs chaque mercredi pesa 1000 francs na trouvé déjà des confirmations un message dans ma PCNA bien à la salle HPD donc opération achat parcelle pour Dieu donc ils ont créé à Kian to bandi to mochaba moi j'étais le premier ya opé sambon na chembon wa mukio nzamba PCNA na che bananza bache et puis bande ko baza partout à l'étranger on a très reconnaissant on dit que 5 est la facile mais que le bande merci nem telega passe donc bana nzambe partout à travers le monde o nzamba zwangai ndeko na bango bango achanga na mitema na bango et ba pesa ki pe ba misolo na bango on a lobaki naza pena très reconnaissant na bango donc ato pesa ki 1 franc congolais pour na achat parcelle lola emona yo sérieux yango le pango yango le pango macadam c'est très cher o izana na macadam bona principal ça coûte. Et une chose qui est vraie, nzamba laksenga ki azan nzambe papa na nazo bonga matoso malopango mboy ko inonte je vis une personne une maman ayemo na ngabi papa so mbongo ezo kokatenga na mbona ko alobi na def église amia na ko def sayo et loko comité église e bien église e bien onte papa Yves na Congo ya lelo et ko salamate ça c'est Dieu ndeko wana aya na $30,000 na defa et je vous dis ceux qui 30,000 wana za quitté lola témoin Yesu Masia simba biso papa sa biso pe mazoka mamna zoloba so 30,000 wana za quitté papa mbelo pango ezati mais peut-être ba musuba somba kya ndeko wana déficit 30,000 asina sanga papier te apesanga mukolo afuta te et aujourd'hui na sentir la charge par rapport à mon toit déficit bon bosiné papa bi na futa tel ou apeso datité donc il faut ça là un effort bon foot avant na zongi na question papa Rabi ya on lobi HPD et silité église na zo lo bateke to defa kimbongo non mais aujourd'hui ça ne tient pas maman a ngani na obima faux serviteur de Dieu ya ngo opération na zo mamna Sabino Yesu Masia Nazareth mon collègue église za témoin zo monanga $30,000 boyi
basala nzambe ebele lo baza qualifié comme aventurier et mutu a rodé sur 30 000 de sa propre volonté. Ça c'était dit na Congo na Kinshasa ça c'est Dieu. Il y a une opération qui continue so nzamba sungi to futi mbongo wana et parcelle voisine o ezaba oteka na bango ko na pas à l'étranger azoteka. Donc na sepel na kulutu to za na pa gote alobelo mo lobi soza na 1 aux gens en avance. Pas Gauthier Mavinga, soza na 1 aux en avance. Alors parce que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Donc pour dire que sur la gloire de la seconde, il y a première maison, il y a seconde maison pesa. Raison pour laquelle dans ça la canza me confiance. Ngana nga locataire. Na quoi pas au matin moi jeep, na moi 15 000 ne kona moiza otamula moi jeep na 15 000, 20 000 au sombi, mais on dimi otika la nengoza, mais pour sommer nzambe le pont jusqu'à aujourd'hui. Na obi msambong ba technicien baza ba papa na mikolo baza ba osa misala ba papa oyepe elo mo ezate osale fort ke luki mbongo yo pesi basala parce que je veux que l'église de Dieu ezala ndenga na olingileza donc église nzambe le katanda kunanga na kitoko parce que on est nda kunanga te mais la maison de Dieu Dieu a tout onyo soza no tozo onka pa na e poni te to kozong c'est la nda kuneza la bien donc bref papa il y a une opération HPD qui continuer parce que faut foutre un bon wana et en plus il faut tout élargir l'espace à battante. Voilà donc vraiment un grand merci papa Rabi. Pardon papa. Pourquoi le pont va commis combo nan? Pourquoi le pont ça combo église. Donc ce bon même bolingi to ça la prochaine émission parce que boya boye surtout ça la prochaine émission bo to présenter mukande utana on va service à cadastre so il y a nini va ngoni. Non pas bita service va ngoni na bosani donc mamoleka qui déjà officiellement bureau quartier et l'équipe et qui est dans noctaria et matiti et l'équipe dans niveau ya batuze ba cadastre ba yaki abazu ba mezi donc document ezali donc fiche parcellaire eza ba comment CFC tant toke pas notaire ya chango alors oui passer on va mettre le nom de qui ngala bi le nom de l'église abi passer félicitations azap maman moi semble na catholique alobi passer à soma lopango église créer problème tant kufa bani balobeza lopango na ye abibi soto kata makambo wana alobi ba pasteur ya jeune lokola yo ondima lopango yo sombo za na kombo ya église abi c'est pas donné à tous les hommes de Dieu. J'étais félicité par madame le notaire ya commune ya notaire à Chango a félicité kingai. Donc église eza na kombo boso luke mission même prochainement to la sabino ba dogo pour peuple nzambe pas mona na mbongo ba pesa ki ba sombele nzambe lopango ba sombele passer de la foi. Donc vraiment un grand merci na peuple nzambe de partout au botinda mbongo pour na chaque parcelle et nzamba pambola bino bon moi déjà vous payez une charge na sali yango yango so na kufi le loba na ba réclamer na ba awate so na tiki le pan gloire de so pe na ozana le pan teti na kufa ba na ba yo le pan église c'est parce que na yebisa bango pe ba na ba yebi ba vérité na so na fanda na solo na ba na mwasi na. C'est bon pasteur de la foi, c'est-à-dire église sali une année 7 mois. Une année 8 mois. Une année 7 mois vous sommes déjà le pan. Donc merci vraiment à ML de Paris Mobimba et donc salle de fête à ML de Paris très reconnaissant. Papa Tobo sanate papa Moïse ba tozo rétroviseur. To simba rétroviseur. Donc tout ça awa papa Moïse m'a tout à côté le mingi. Bon en fait na jusqu'au temps aux amis na ces derniers temps. Et ce na zo mona ce c'est pas 20 bon nga na flata ba tout pour nos welo te. Na loba po yesu masia zo loku. Sur que ce n'est pas la profondeur. Après ça on m'avait raison. Na libo mena sikalobelo moko alobi nzambo zo pambolanga loko kanelanga. Alobi lo msolobi oyo nyonso na perda. Na buzoba na nga ya bolenge. Na berere na nga bolenge mais yo zongiselanga na bolingo na bonzambe. C'est très profond. Peut-être prochainement, une question par rapport à l'achat ou bien à l'opération achat parcelle pour dire. Merci beaucoup Rabbi Mavinga, mon confrère. Merci aussi à Pasteur de la foi. Pasteur de la foi, ça c'est seulement pour amuser la galerie. Je sais que quelqu'un m'a appelé après avoir pour apprendre que Yosombi Lupan ou l'église. Nga na yebi ke lupango esombama avant à cause de la foi mais yebi singa omoni mutnabino après qu'à cause de la foi zuila mba moko payer parcelle là c'était seulement pour na ko amuser galerie. Ce qu'il faut tourner sur na cause de la foi mbongo ngo tozwa ngo na ndenge ni. Je ne sais pas si même la cause de so mona nana on peut sanzambe 10 000 100 000 au moins $100 na cause de la foi ça le matin. OK à cause de la foi nga na yebi ba dépense et salama. Aux ala mingi na papa Moïse Matuta. Na habité papa Moïse en attendant Nzamba pambola na banda déjà koyembela e.
Je ne sais pas, Nzamba Nzambe, ya osombele loko en attendant. Quand je parle d'en attendant, parce que naebi comment est-ce qu'on drainera foule, je ne sais pas où eza Njili. Njili eza milliers oyobotami, mais tu que tu as aussi beaucoup de bateaux balinga kaote. Je me pose la question, est-ce que tu n'auras pas de problème na ba voisin parce que tu as qui ba culte nous ya mercredi avant midi ndenge ni foule et répondaka. Babara bato ezawa, ba activité bato ezawa, orozwana ba problème na bangote. Et qu'est-ce que tu prépares au cas où ba voisin na yo ba bandi réclamation ou soit ba ke ko traduire yo na justice, ozo préparer nini par rapport à yango. Et puis il y a Souka Moussou ezali pasteur de la foi. C'est un homme de Dieu rempli de l'esprit. Tu as acheté parcelle nayo oye de Jokoti. Comme parcelle église oye au Koti. Nos ici coutumes à la question qui église et sombi parcelle ba les cana dédicace. Mais je me pose la question, est-ce que au salaire déjà dédicace ou tu le prépares? Bible lobi tango Salomon sali temple tango sila kinde asala dédicace. On a facilité moto de Nzambe batol ndambo yate azanzambe o aza nzamba mukete azanzamba anatandate question posée ngai pour na lobi anatanda to sombe nzambe lopango teza anatandate sona na pantalon moko eza anatandate ya onka na lata na obima na eza anatandate do lopango eza anatanda sona tanda podium o tonga to sango boyete do to sali yango poto yebike Nzambe iye moko élargir espace à battante. Pour nos collègues bazali banda, en fait nous sommes une communauté. Nous sommes une communauté, tous en assemblée de Dieu. Les églises tengam na sali batu. Ceux qui ont eu problème na église au ensemble na voka communauté. Ensemble na voka passer de la foi. Au monde église on est au sombi boy. Si on a dit le on a loin na KDC. Etikali na KDC biso to bon. Donc biloko nyonso somba na quatre assemblées de Dieu pour l'église. Il faut faire perdre part des choses. Donc on a l'église en Nzambe. Donc ils ont fait appartenir à la assemblée de Dieu. Mais l'église bisom toza a. Donc si on a eu problème na KDC. Pour toza la awa même pas tout na ML de Paris, toza na autorisation ya bourgmestre de la commune pour une exploitation espace public. Toza na autorisation, ba copie pour information, ils ont ba bureau quartier na la police tout et tout. J'étais avec le chargé des opérations ya Chango Mobimba. Le capitaine était ici na quatre église. Donc ça mazwanga tchanga na mutema ndeke moi le pasteur na mona okana musika batu baolo ba capitaine bazaki abafandi na anteni alobi pasteur azolo batu baolo chargé opération tchanga. Et enfin alobi pasteur, c'est un plaisir pour moi de te voir aujourd'hui parce que ma femme t'aime tellement beaucoup. Ndakuna ngai donc itolinga ko mingi. Alors c'est un grand plaisir à mona na ebisi capitaine na ebisi okosona bando bacha ba mituka libanda awa so ba ko permettre biso de 7h à 11h pour na ba prière tozana. Akena mona batu na tini mwana nga solo na ba boutique eza awa eloko si prenenga na silika même awa bato ba boutique ba yeba komi wana bazo yebisa ngai parce que ndoko banokanga biso to teka te to kana soki moyo ko zalo futa biso na bi mais ça c'est la folie. Ça c'est la folie, on ne peut pas accepter de n'importe quoi. Nga l'église va futa ngate. Moi na nga beli na za même pas na 100 francs contre église. Nga ba futa ngelo côté na kati église awa. Jusqu'aujourd'hui, je fais sortir le peu que je touche dans mon tokinanga libanda ya église. Et je n'arrive pas à l'église pour chercher l'argent. Le Seigneur m'est témoin. Et maintenant, quelqu'un a zolo babongo. J'ai béni le Seigneur parce que na fait na tilikaki. Mais enfin, parce que na mon équipe responsable va raisonner de cette manière. Quelle église est confondue dans mon topo va ensemble la libanda. Et enfin, va comprendre que na monté et c'est la loba kitaki. Et na bisaki bango, toti la bino espace wana ba client na bino bakota. Pour n'attendre. Mais moi je crois que si vous avez confiance, vous n'avez jamais décidé, jamais place Nzamba Zalaga, vous allez échouer. Au Solano, le peuple est ramassé, bima, côté en alliance à Israël. Et enfin, ce que j'ai bien laissé, c'est une de Congo, na yoka qui a paré, kolo lopango oyo ayoka ki bongo que bato bazana boutique basilika ki église eza la liboso anate il paraît que il s'est fâché. Et ayebisa bongo tinda ki responsable ayebisa bango ke ya linga église ezala wana soki eza bongo nde na yoka information et pas ya bana bazo ata awa nzamba pambole soko aux occasions olanda biso ayeba que espace ya libanda eza nango ya l'état mais du fait que afongolika cœur wana oyo kokenti na bande ko mususu nzamba lola kanza combien de temps tozo wana et bayebi combien bazala protéger pendant que église etiami awa
combien de parcelles où ils ont voté dans l'église pour la protéger. Osomona mutaota la côté kamazota la musala nzambo zo salamate. Voilà papa Junior do c'est un peu ça to soleil na bandeko. Maman mokaza awaza na terrasse. Tozo loué ba kiti na ye. Bar moko eza kuna to loué ba kiti bar wando na santé wana. To loué ka ba kiti na ye. Donc akofana pe bo tekine masangate. Même Koloana a mekida teka kiti na to loué kiti moko 150 francs 150 francs congolais ou 200 francs congolais. Bato ba fandi wana soka pire resili azong si bar na ye. Mais à Zumbon, il y a 400 chaises, 500 chaises. À combien? Et c'est pas que mon travail loué mais c'est l'église dans loué kit pour na peuple en fan. Donc pour na pas junior, to loué kimia ezala pour to za église to betali ba mais il y a certaines choses qu'on peut so kanda. Tala église futa mutunga mutu passer na mona passer ba jeune ba sacrifice na na église futa. Pasteur Asiliki, pasteur a fâché. Mais oui bien sûr parce que même Yesu masi abeta ba to comme buzoba. Et comme buzoba ngana ngande buzoba te. Parce que les responsables, papa Baye, Babi qui vont nous foutre à biso. Essayez de réfléchir, ça c'est quelle manière en réflexion. Voilà. C'est bon, pasteur, qu'on s'est ligaté en émission, bien qu'on s'est ligaté les cas déjà. Il y a des choses qui sont tous les alliés par rapport à l'opération achat parcelle pour Dieu. Tout côté un chose comme un théâtre. Tant une année et demie passée, nous avons eu pasteur. Awa, au Bandiko Kamba, église, en tant que pasteur titulaire. Et que ça passe à côté à théâtre sous mingi et la preuve année tout le monde peut sous mingi na ba théâtre bandondinga magana poto et puis na groupe normal les bons samaritains ba rôle principal nous allons jouer bongo ça fait un temps aux jouer sous ba rôle wanate to bandi ko perdre yo côté comme net comme ko bossa na pe source musala oyo pe sali ebimisio le ndenge ndeko ivazoloba quelque part. Non papa Rabi na tika koloba on tenga zamu tamaboke na loba on lingala non maboke penza parce que basala nzambe na loba qu'on a cause de la foi et ça mosala nzambe lobi au sein de l'église zamu tamaboke ce sont des choses qui m'énervent mais bien sûr papa Rabi mosala nzambe papa omoni ozana ba patron na bino na misala bo sala eza différent na mosala nzambe. Moussa Nzambe fait la discipline Nzambe. Ça fait très mal au jour de mon amour. Moussa Nzambe, maman, le bail Moussa Nzambe. Topé sani na peuple Nzambe. La Bible dit ceci, celui qui ne veut pas si sa bouche court à sa perte. Nabolo babilo ke belé papa Rabi, bilo musu c'est dans mutema nanga. Sona na mando expliquer bino, bo konvert moni to komi na temps oyo baka nani ozanae. Nani ozanae. Nani ozanae. Quand l'aspect physique, tes formes, mais ça m'a convaincu dans nos années. Donc bref, nous le papa, nous avons un théâtre jusqu'à aujourd'hui. Nous avons un déplacement dans en Angola, mais nous avons encore pour une sortie officielle du groupe Nabiso les bons samaritains, l'église les bons samaritains, où ils ont un mabor na sapou. Sortie officielle, nous avons kende et puis nous avons un accueil pour une sortie officielle, mais nous TIP après côté na zone, nous toujours un maboke. So producteur a bengi ngate, nous retourner ndeni. So producteur benga futinga caché na ngai. Ndeti na tourna qui dernièrement na film moko ya négociage passé patron atika na $50 na ngai eza mbongo na nga tant na hôtel mababa orphelin ya to kanisa ndeko Jean Paul Masamba na bise pesa nga $50 na ngai tika laki apesa nga $50 na soutenir ba orphelin alors so ina na logote na ko servir nzambe bien te donc musala na nga en dehors de théâtre ba nanga musuma ba cop ndeza na nga yango zo permettre nga na sala nzambe bien na bise ndeko mona lobi Moussala Nzambe za lokola ba faire so ngo sala ngo be foza na fond do soza Moussala Nzambe po banda bien foza na mbongo so na mbongo te muindima comme so kwa mona ni pa peso Moussala 4 fiches akobe tsope ba tour mais soza na mbongo no sali na yo et petit à petit ngo zo kende Nzambe ko mo pambola bato bazanga ke loko ba ki pene na yo mais mbongo na yo muke wane sungai bango ba yo ka Nzambe ba bonde to ba ko mo pambwa ba ko ma secours po na yo. Donc, nous avons toujours Moussala Zali, bengi na tourner ba théâtre na groupe les bons samaritains je continue. Nous avons se dépasser na tiki ba tableau. Voilà. C'est bon pasteur la fois OK malem bena suka liso na biso mutuna moko je pense pour aussi ça émission absolument. Nzambe pe misala toujours continuer donc on se ngape to lancer pas appel na bandeko surtout bozala na bolingo to pe bolandi émission oyo. À chaque fois, si vous en avez besoin, au cas où une équipe est complète pour que tout ça soit sali. Voilà, passer de la fois,
bande ko ta la biso ba yeba truc ko lo ba pe que contribution il y a théâtre il y a groupe nayo par rapport au ministère nayo est-ce que zali sur les ali est-ce que va retomber aussi il y a bande comme ça ba film nayo ba lobi Nathalie film à passer de la foi et inga na bongo le motema eza pe na bato ba benga déjà pour na koyebisa yo que film na Nathalie et salinga bien et bongo singa motema. Yves, question on a c'est que je suis aujourd'hui seul chemin dans l'excellence théâtre. Na lo bango yango bina na sepela na musala wana nde bande muswa artiste musicien, artiste peintre, scripteur. Moi je suis artiste comédien en dehors de la classe musu to tangi peut-être na tangi ngote. En dehors de la formation musu to juju na vie théâtre ça pena musala oyo nzamba bengela nga na yeba na ngati. Donc je suis fier aux artistes et comédiens parce que bande ko belé même au bazar doctrine au christianisme était ba yebanga na nzela théâtre. Donc théâtre c'est juste un moyen le plus facile où nzamba utilisanga pour tchanga na mitema batu. Et belé papa na ndota loka na ba théâtre na ndolo ba ofa za mosala nzambe. Et belé combien ba changer ba vino ba yamba Christ na nzela ba théâtre. Tant na zaino responsabilité na église. Mais na nzela théâtre mutabengo papa na nani matea na ona ko sandeni pona koma mwana nzambe. On a téléphone yambi c'est Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc on a ko ba na ministère nanga na za soutenir na 80% na musala théâtre. Ya ngwana nde na nzela théâtre bana lelo bikole comme sozo te ah nazo zo rapport lobi na prière le bosoir lundi babi c'est tellement wana passer de la fois yete batwazo luka batala pourquoi atala ina théâtre et alingi a découvrir passer de la fois ate ya ndenge nini tout ça tanga oya akutani na molimo mosanto atikali ou bien bongo limotema voilà. Mais pourquoi on a filmé nayo tout le monde a la ka ndenge monté na bande ko parce que tu bi aux la chrétien aux la pagano maka mesale ma la chambre yango pe et sali maka na ba télé na biso na ba film na biso mais passer de la fois nan na mission na yo misala ka neti moto yo azali mo Christ donc to benga nani mo santu neti angelou maka c'est là na ba film neti moi comment na bato na chambre sika moko enfermé na film passer de la fois sali maka to libi ke sali maka na ndenge ya kusu na ndenge et sali maka na ba chambre bato surtout mais na ba film na yo o mibomba maka par rapport ya ba vidéo wana ya ba biloko pourquoi différence tout le monde moi si pe a jouer rôle à tchela la tipe moi kilo tya mukuse de Gabriel Alatak ah pourquoi na ba film no on ngakote ya biso ka biloko na te mi ka Bible. Il y a deux choses, il y a la mort et la vie. Nzamba bito wana banzela mi balé to pona meto pona oeza vie. Na sepeli n'est pas qu'il y a pas seulement qu'il y a des chemins, mais lobinga na sepeli olanda o epesa abomoy. Donc bref koloba n'est pas sincèrement pour muta comprendre que bateau ba sangisi nzoto, faut la que ça va mbeto mo ba fini ki dra. Quand même tous à la peine à moi respect pour parents ba responsable autozana bango. Ngai na soki na sali pièce na bina la que ça mutu azan ndumba ba koti hotel. Tozui moi sina mbali ba koti ba komi hotel ba koti. Tokati tableau to koti tableau mususu tozui bango bazobima na hôtel mutamoni hôtel ya hôtel ite lokola ba hôtel to yebi batu bakenda ba vacances tu baki ko fana ne repoter hôtel penza oyo batu basala vuzoba sikoto mutamoni ke mutu abimi boy alobaki no soma bilo na wenzi alobaki mutu na uti visite ko tala bande ko bazala kuna du coup muta comprendre ce qui s'est passé est-ce que c'est important to lakisango na miso ba parents wa pipider nous sommes un groupe chrétien. On n'a qu'un seul objectif de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur. Donc, papa, il faut que nous limbisanga, na trouvons importance importante. Na la tsamona moko jipa mukuse a atei batuni. Ole mutayo kalilo bazo s'intéresser na makola mona moi si azo intéresser na nzoto na ye. Est-ce que nazo tekaye ou bien nazo te évangile à Christ? Boye denga penana tikala ka bongo timu kolo Yesu masia ozo bomo inanga to timu kola ozonga. C'est bon, passer la fin. Nous tendons lentement et sûrement vers la fin de notre entretien. Et Junior Moriabou, une question et puis on va clôturer. Merci beaucoup, pasteur de la foi. L'homme de Dieu, artiste et comédien, pasteur. Tu as bisogno sur élévation et na makambo nango. Je crois que tant au Bandai Théâtre, tu n'étais pas encore pasteur, mais tu étais chrétien. Bandai ko evre qu'en église. Amen. Biso toza pe bato yo, toza parmi ba moko, ba collègues na ona musala théâtre, toza pe ba artiste et comédien. Toyebi moi ba buzoba o ele kaka na mona biso ya théâtre na ba tournage na ba nini. Question na ngezali, comment est-ce que
au Géraka, artiste et comédien, n'a milieu y a tournage. Question nanga ngwana, comment est-ce que Géraka, babouzo ba artiste et comédien, na milieu y a tournage? Parce que tout le monde a organisé un événement, on peut na podium présenter, c'est bien bon. Mais au Géraka, on nini na balé à tournage. Papa Junior, merci pour la question. Un évangéliste, on a pourquoi l'ingagi a un ministère évangélique. Donc on a exercé seulement la fonction dans le ministère pastoral. Un évangéliste qui n'a pas battu ma bé. Bandegonyo soit théâtre na linga bango mingi. Nangola na kena otala ndekonanga Gabriel na linga e. Na kena otale na ndako bayambanga na mira esa. Bayamba biso tozala na batu pe presse na bango Angola balamba tolia dans l'ensemble en famille abenganga ba mira esa wana nyonso ba ser na biso nyonso wana babenganga noko ya bana so na lingi bango te note ya bango ndeni so inazo lakisa bango baza ba diversaire bango baza ba pakano biso to uta wapi nanya botama chrétien ko botama na famille chrétienne ezako comme chrétien te. Mais en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur, donc donc biso la Bible zoloba pendant que tozaki ba pakano mais nzambe déjà alivai Christ pour na biso. Na linga bango nyonso mais na discipline moi je bénis le Seigneur et pas nazali buzobe ya la te. So na tournage na zawana. Mukomusuko benga batuloko ba papa modero na artiste musubo tuna bango. Balobaka ce tournage wana pasteur Jean-Paul azali discipline ezala. Parce que moi cela ti mabe a aussi je passer dans zawana azongi. Mais exactement bani yo tama benenité na sunga bango bazaloko baninga nanga bayebi mkoso kosala be mission botuna bango siringa na yebisa ngabi ya tala nzoto utika bana bonza mapambolo kitoko me boye sana bayoka akoma moi salati mabe à théâtre monio passer à kimi c'est déjà un grand pas lem sozo kima yani na ndauté mazo kima mais mon sala nzam so akuta na epake na ebongo sans problème. Donc c'est quelque chose qui marque que affection na pesa bango bazo se plater ba comme libaku pour nanga po na lingara bango. C'est un moyen ou une stratégie pour l'évangélisation. Combien de campagnes le loba bon mama mais et fait que zo yoka lobia ko bongo la mutema malem voilà. Voilà, merci beaucoup. Je pense que on me fait signe qu'on est pratiquement à la fin de notre émission. Pasteur, la fois un mot par rapport à l'émission. La question, monsieur Ezali, prochainement sur Tozio Bongo, question. Un mot par rapport à l'émission et puis le coup la clôture et à opération achat parcelle pour dire Céline Nanté. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça aussi? Merci Papa Rabi, merci Papa Junior, merci Papa Yves Nzamba Pambola Bino, merci pour qu'on invite une émission à Bino. Na disposé pour nous en respect envers Bino. Nangali bosona remercier les sous encore une fois de plus. Ndeka nazo rappeler ndeko Moïse azolo ba tosimba rétroviseur. Le lot toza na lopango église mais naza très reconnaissant na ML de Paris. Nande to sa soirée na biso ya division te mais séparation et ça toujours pas na biso. Papa et maman papa c'est un grand merci na contribution na Bino na ministère onzamba pesenga. Merci maman Zozo, merci papa Massamba, na passé en Allemagne, nzamba kanisa bino min koleka. Un grand merci na ba nzambe nyonso bo pesa ba contribution to sombi lopango oyo eza lopango nzambe eza de la foi nzamba pambola bino. Un grand merci peut-être na benga pe le miso zo téléphone té to peut-être na benga ki oté na remercier bino officiellement pour ma campagne za moi belé pour na ba contribution na bino pour na achat parcelle lopango ngoyo bo salenga confiance ngana zong c'est bino confiance ya représenter bino ndenge to 5 misolo le lopango yango vraiment un grand merci nzamba lola afuta bino et opération zo continuer toza na chantier tozo tonga awa toza na problème ya baka na lobai na obunda podium ezala bien na bundaki na mwana nga moko boazala quelque part na niveau États-Unis ya meka ko contribuer pe pour na ba chaise donc moi 3 chaises moi ezana na grâce à Nzambe moi na nga pas contribuer Nzamba pambola donc so ba Nzambe ba aussi ma ba tia semence na bango na ndenge tozo bâtir et aux appels pamboli donc un grand merci na ba technicien nyonso ba sali musala aba papa na nga mikolo ba ninga bango nyonso ba msu ba olala awa et Nzamba lola pambola bango ba architecte nyonso ba ingénieur nyonso ba sali musala awa Nzamba kangisa bango akanisa bango mingi penza pambola bango afuta bango na humilité na bango na ba sacrifice o ba saleli pe bazo continuer au sala Nzambe kwa misala na facilité et enfin
merci mingi na église CFC Mobimba Codef bande kwa de la foi TV donc bande ko boni bolanda biso ba prédication makambo nyonso ya centre évangélique de la foi en Christ même ba théâtre na grâce à Nzambe bolanda biso na de la foi TV et bozanga te ko mona biso de temps à autre donc un grand merci na bande ko bolanda biso na pain du soir merci na papa Crispin pe merci na bande ko nyonso tout tika Nzamba lola apambola bino oyo nakoye koloba te toso libako betamaki bolimbisa yaya parce que toza batu mais pose za robete za libaku te makanisi pe za la te soki ata côté moko lokola bomoto to bebisaki mukie na bolingo Yesu Masia Nazareth pardon yaya bolimbisa biso bolimbisa ngai ndeko na bino leki frère nani oyo ko yeba pasteur ndeko na yo nzamba limbisa merci mingi vraiment merci l'équipe technique Yesu Masia pambola bino numéro de téléphone merci so bande ba benga na Kinshasa ba bikande ba benga na plus 243 plus 243 89 853 0 853 plus 243 89 853 0 853 comme appelle na WhatsApp tout ça et comme nango mais ou bien ndena osa déplacement so lingo benga ngamo direct parce que 2 semaines azo kende côté ya pesa ngomala oko benga ngana numéro ya ngola 937 c'est ça 937 222 577 donc au beti code Angola 00244 937 222 577 soko bengi ka ndongo la émission awa déjà na ozana Luanda so ngo zonga mo direct au bengi na numéro ozonga partie ya Angola que le bon Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous à masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que c'est Nathalie Makoma, promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion awa. Et zaline kopé la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt.